na ibi bango. Tango to bana ko bimisa bango liboso ba bana abisina ba Roger Baka ba mona so ba détraquer mental les autres ceux qui va. Et puis ce qui est plus grave, moi na moi ça lobi ba bota na ye moi na moko abombi na États-Unis ba longeza bi 3 fois déjà 6000 makila. Critère à moto nzambi yango moto 6000 makila avortement. Ce qui est plus grave à Katie ba trompe ba kangi yango. Mais na lobi sina yo kanga ite à Katie ba trompe. So ki famille on yo kile loyo ba ke na justice. Pour moi, la banque va te demander par millions. Tu n'as plus de preuve. Est-ce que moi, c'est pas preuve? C'est moi, c'est pas moi, ça vit ma docteur, personne qui ne dit. Moi, ça vit ma mission, les amis. Ndeko Mike Kalambay. Lelo a commis pasteur, soit disons pasteur. Critère ni bobimi si est meilleur. Na critère ni. Moto a torturé moi si na maman ban. Un criminel spirituel. Pour na bengi assassin na moni mokongo ya mwasi wana mwana mwasi wana inacceptable motako ndimate mais yaka na ngwa mo pe ana ndako non ko swana mena ko beta mamate na Mike Kalambay batangi pe komo na ye pe azali meilleur en quoi so tanga Toms ou bien nani Moïse Mbiye non ko tanga Moïse Mbiye te so tanga Toms ou bien de Toms wa bimi pa ya nini na ari papa. Ce sont les modèles aussi, les jeunes modèles. Tout pasteur va quand na Brazza. Na mogisho. Fede. Tika émission la ngai. On se montre pas modèle. Tokei lelo na ndeme Mike na basi ya basu ya batu. Azo coucher na bango, c'est qui est faux. Na ba journaliste azo coucher na bango, c'est qui est faux. Et c'est que plus grave abi akuti même yena na camarade ne ba sala makambo ya nyamu. C'est que yebisanga frère Patrice. Critère ba pesi nana bimisa pasteur. Père spirituel est nani. Pour critère on est allé. Père spirituel est nani. Là, mais Shedek, Hébreu 7, verset 1. Yami sato. Motabimi ça été. Bon, ndenge nini atiki musique comme na koyem a s'autoproclamer. Hein? Siko critère na ye ya ndenge nini. Ozomona parce que Mike alanda ki Peniel à cause de Mukanda. Mike azaki na mwana mamolangi. Papa Langue basali ba Mike ndenge yoso apesi merci papa saka na mbwa papa Langue que son âme repose en paix na mangona bakenda kanda Mike na édition na so ebisa yo même moi si wana na ye mwana molange alingaka misala na de menzamba basali ngolo abali Mike akolanda mwana oyo Peniel à cause na Mukanda nde Mike az américain Peniel mudi apesa ki ye Mukanda lelo pa baluki na kati ya Peniel abimaka mebele amwe mengai mwana nga mwa soko mona ye boye lokole doxy boye na mo nani abetio di bale kufi ata boti bana zumwa na ngade tika bana di bale kufi na kondimate ngai mo na betaka bango te ndenge na konti bango boye te ba koni boye bazwa ta ceinture pa mbate mais yo Goliath te mama pe na betaka te ko swana ndeza la mama ngana motambanga ko tamba na ko swana mbanga ndena na bi ba yo ko tamba mama ko swana la ngai mbanga na lobaka na wanga ni te muna na muna na yaka te ko swana vema miso na hote to swana na muna ka pe on a des connaissances Mike. Il doit demander pardon. Mais ça c'est lui pardon. Pardon ouais manon c'est asenga na Peniel. Oh, il y a Peniel basé sous tabi ki ba asenga Peniel, asenga libota Peniel, asenga bana nyonso ba maman sur Congo ba kolimbisa ye na sincérité. Atika koloba parce que ça fautif, les épreuves sont là. Motazo sa mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fona kama la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi yo kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala
bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Merci beaucoup na bandeko tout balandaka biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Monsieur Dili Bitumba. Merci na partenaire na biso Miss Presse à gaz na komo sa te cordon na biso Bookson Mikasa. Merci na bandeko nyonso oyo basungaki ngai tant na ndobe la moni mama na biso Meje na Roni Soubra wana na France mama Meje na Roni Soubra na France wa idaki. Merci na mama Chantal Alphonsine la sponsor na ngai. Merci na Karim Mokonzi la baronne OP bana membre nyonso ba chinois bana kingakati bana gombe na gombe. Merci na bandeko tout ba benga ngai. Merci na papa FMI OP atikaki ngai tabengaki ngai bato tout ba soutenir ngai nzamba pambola bino nzamba zanga bino nous tozana prophète il faut to meka kosunga par rapport ya liwa ya mama ototika biso moi si ya Alain Moloto oui prophète il fanga na ndenge yinda remission ezaka ya show ba benga déjà beaucoup ta bota l'émission au po ande mambeza la ya bien prophète il fait bonjour. Bonjour, mon Cédric, dans ma pomme là, tout va la prière. On a monté déjà la pièce, il y a tout va la prière. Dengue obelaki, celui nous embête un bobiki. Bible zoloba, les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Dans le côté de l'hôpital, na yokaki. Attends, na mona nakite menazaki na elongo parce que vous allez parler de petio basalinga nazar. Faut nous reconnaître. Dengue ozongi suna boye kambia pambola mais tu vas lire quoi na poza okona ni tata na lola to pamboli yo émission comme France na pambola so Didi Lepumba le Colochien mona Cédric PC Maël et Boanya yondo bikisaki na malade azaki na okanisaki misala na ye un jeune courageux qui ne craint rien. Un grand combattant qui dit la vérité de la part du Congo et de la part de la République démocratique du Congo. Quand on appelle ça la diaspora, nous sommes là-bas qu'on a. Ça va me courage makasi. Babundi na mboka na bango. Esther abundi mboka na ye. Pe Moïse abundi mboka na ye. Shadrach Benendo comme ça abundi mboka na ye. Kolo côté kabisote. To yebe sikana to kobimate. Mais avec des nouveaux corps. Yahweh tika ito bana na biso osokisa na biso na tiki basai na nzambe yonso ya pelengendu ya poloso isolo oto bengi molimo ngoto bobo pe to bakisi lisusu ipeketele pe moboleya na maboko na yo nzambe babongwama église komi soni bato bangi kosambela te parce que individu moko songolo balati milimo na satana na kadia mpemba balembisi kondimela bato kolo yaki mpo na bato malamu te yaki mpo na bato mabe. Joël chapitre 2 verset 12 benga bango babungwa baye bayo po bazanga bokonza likolo te na teke ba conduire ya mboka na biso na ba étranger ba tondeli biso na bana mboka na maboko na ba conduire malamu oya poloso na maboko na yo kolosunga bango pambola bango balkanisation esalema mokolo moko te congolais nyonso azo makasi lokola bana na sale ba telema mpona ba défendre mboka na bango obanda na biso. Amen. Prophète Ngefa, tout perdre déjà. Maman, moi aussi, il y a pasteur Alain Moloto à Tikibiso. Bon, que son âme repose en paix. Azaki maman modèle. Après mort, il y a des déclarations dans la télévision, dans la chaîne YouTube. Mais tout le monde s'en a été.
motabota marape akufa. Il y a souci to négligence. Non, négligence te ale molo tatikela ki bandako. Azalaki malamu penza. Est-ce que bato abimisaki ba sala nzambe bila abimisaki est-ce que ba pasteur atom ba te belo ya abimisaki bandoko otala visite ya maman. Mais Mouna, Cédric Lissungi na moto zai pamba. Mota pesi yo lela pesi lobi loba ko na yo, akomo bude yo. Quand pas de molota zai vivant, na molota vivant est différent. Bolingo maman molota bana ko pesa maman wana, ya zate akozwa mobali mususu boite. Ndenge molota bana ko sunga mwasi na ina bana na ye akozwa musungi mususu boite. Lelo ba pesi yo na mawalo ba pesi yo loba bana ko balukela yo. Les mosusu à cause ya souci. Et qui peut apporter les mosusu peut biso Congo wa solo to pour la mboke beba solo wana pe ba épidémie et ko apporter. Les mosusu peut nzambe mo kolo moto amone de tika mamo ya pema aka na jugement na ye ala na mobile na ye. Pour nga le coup masan de zonge pa maman parce que azaki maman mon comme modèle. Yo ka sele moleto azaki saint. Personne n'est saint devant Dieu. Romains 3:10 azaki pe na mbeba na ye mais c'est une maman qui couvrait les fautes ata mabe azaki ko mela pona bolima mobali na ye. Ce n'est que normal muna. Pona nga nzamba sali makambo na ye. Le coup masan de zonge pa nzamba. Akufa na souci te. Obomi nzoto obomi molimo na ye te. Akozwa récompense na ye. Nandimité mais à l'écran là internet te à l'écran là TVT pour nous déclarer l'homme des abattus sous à coucou pour déclarer les cabadines va pas sunga mais il y a ça là qui en a comprendre qui parce que biloko mokiliza ipam moto azana nzambe na richesse mona moto ana nzambe na richesse a comprendre qui yango tina moko te parce que nzambe ne moto doka soya bato. Merci prophète Ngefa tout Landa ali ce soir ba to bimisa liste ba pasteur ba misi 3 pasteurs mais na 4 ba liste ba pasteur bimisa mais tout monde abataka ba misi pasteur ba misi nani Moïse Mbiye ba misi Moïse Mike Kalambai ba misi na nani Frère Patrice. Mais mon apport n'a pas eu concurrence pour l'année. Tes concurrences, c'est la liste va passer, mais moi je m'en fous de ça, je ne fais pas la course avec quelqu'un. Bato basali musala bien à nous. Bon, les camotés, musala mango basali malamu na aneo musala basala ki malamu na aneo ezo laksani. Par rapport à la vérité, par rapport à miracle, par rapport à nini l'église pelotonda ya on bimisi bango. Na lobby edingwe na mona zo ya misopo ya moto. Eza ya miracle diabolique. Et dis moi bimisi bango bazoba ki c'est pas na yo katanga komona nga na sa concurrence na motu te ba bimisa te nzambe atombola ngai mais mukilité na yikoloba yango Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton prochain mais ceux qui m'a besoin to kulo c'est quoi critère nini bazui mutu oyo ba bimisi on a quel critère ba critère on a péché déjà nayoki yango kotonne sa église na ko répondre yo Bible ebisi biso na Matthieu 18:20 totanga Matthieu 18:20 Bible ebi nani pas kotonne sa bato Matthieu 18:20 que dit la Bible pour que na critère mo 18:20 car là où il y a 2-3 personnes ensemble à mon de son milieu de kotonne sa bato plire bandana na mibale so na 10 personnes na plein. On a 1000 personnes, 10 000 personnes aux appels à plein. Mais la Bible est biso, mi balé mi sato basangay na kombo na ngai nazali na kati na bango elongo. Papa? Plein elobi elo côté, ba misu bazo ya ki fanatisme, ba mosu bazo ya pona baba la bango, ba misu bazo ya ko luka bo continent nzambe te. Ya liboso yango wana. Ya mi balé. Ba bimisi frère Patrice na ko na moko. Frère Patrice, babimisi frère Patrice. Yebisanga frère Patrice. Entourage ne ba toto bana beta bango ba musique tout bakende pour aller. Bazali ngetala mingi bakende. Ba réalisateur na bakende ba petit asika bazo benda bango. Bakende ko yebisanga loko te muna. Bakunya sima bazali nga tena bakende. Na lobi bakende mingi so ya instrument. Oko luka musicien te. Ba petit ba koyena bango ko ya mikonyoso mais ba banda na ba pourquoi? Partage ma bien bon. 2. Yebisanga frère Patrice. Critère ba pesi nana bimisa pasteur. Père spirituel nani. Pour critère on ezali.
père spirituel na nani. La Melchizedek. Hébreu 7 verset 1. Yami sato. Motabimisa été. Bon, ndenge nini atiki musique comme na koyem a s'autoproclamer. Hein? Siko critère na ye ya ndenge nini? Les amuseux de Ranzanga. Yamine non, yakana bisalo. Yamine tikanga na loba. Yamine banze monnaie toujours ya mwakela. Passer patron. Hein? Nani atiki critère? Ezali ba faux critère. Yami balé toké na Mike Kalambai. Batangi pe komo na ye. Ye pe azali meilleur en quoi? So tanga Toms. Ou bien nani Moïse Mbiye. Non, kotanga Moïse Mbiye était. So tanga Toms, ou bien de Toms ou abimi pas ya nini Ari papa. Hein? Ce sont les modèles aussi, les jeunes modèles. Toi pasteur bakanga na Brazza. Na mogisho. Fede. Tika na émission la ngai. On se mona pas modèle. Tokei lelo na ndeko Mike Kalambai. Lelo a commis pasteur, soit disons pasteur. Critère ni bobimisi ye meilleur. Na critère ni. Moto a torturé moi si na ye, maman bana. Un criminel spirituel. Pour na bengi assassin, na moni mo kongo ya moi si wana moi si wana inacceptable. Moto ko ndimate. Mais yaka na ngwa mo pe ananda. Non, ko swana mena ko beta mama te. Na ko psala ebote. Parce que Bible so psala ni muna. Donc, à maintenant, Ephésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chaque homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'église. Mobali linga mwasi na yo, mwasi pa linga mobali na yo, lokola Yesu alinga ki église yenzam. Est-ce que ba acte ba misi Mike meilleur? Pour la banzembo agege? Mais mon pas lobi on lobi que mais ça li ba critère mais tikanga na loba muna tikanga na loba est-ce que ba critère ngo wana Bible na kene na Bible critère 28 c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Moi mobali il faut alinga moi maman pesa so lengi muna maman balinga moi yo alinga ki ni na kolinga mwasi yo ka Bible te so alingi mwasi do makana na Nzambe. Olinga mwasi no lokola nzoto na yo. Oyi mama me mesuzo leka, soko fente kaka boy, kaka maboko oyo, esimbi kaka mabele oyo kinesa. Lembol ako yo. Mais oui, kaka lembol. Mutinda mase loko elengi wana. Ate pas mwasi mususu. Te mwasi mususu te mwasi na ngai te boni muno. Ope sangai. Te la tonika, yo tolobi. La tabulo yo ope sangai ndeko. Mais mwasi na yo. Mais lui n'a pas fait ça. Celui qui aime sa femme, il aime sa propre chair. Montagne moi si na ye akolinga nzoto na ye akobeta ye ba fimbo ndenge na mona kite. Tant bon condamné caramo, condamné pasteur nani frère Moinani, Mike Kalambai mais mo pas tout ça la déclaration lobi que o nyonso ba mona ki wana eza le côté da mensonge ba koselier bo na ba nyonso ba moni makamwa ba limbisa eza ko bebisa. Mais ngana lobi yango Exode 20 verset 16. Tu ne portes pas de faux témoignages, mais so que ça son nzambe na bien yango. Comment peiner comme na niveau ndenge wana. Na moni bande ko peiner ba bimi, ba lobi. Hein? Et puis 2, Bible le Bible. Na 29. Jamais personne ne paye son propre chair. Mais il nourrit, prend soin d'elle. Au battre la moitié, nous autres naye moko. Tant qu'on a acte criminel, nous condamnons les tels actes, mouna. Hein? Na moni yo, mouna, c'est dire que papa ya mwana, na moni mwasi na yo, na moni mwana na yo. Na moni mwasi bokoto munene na moni eta na trace moko te. Na moni na trace moko te. Na ndimite o muno beta ka mwasi na yo, to beta ta likofe pa bosuka na maloba. Parce que bolingo ko so relaxa bolingo. Mais on est commis, je me suis retient meli akobomaye. Alors nous condamnons les tels actes na ba homme de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attacher de devenir une chercheuse. Bah comme elle comme hello pe moi c'est là kabaki bino pe ba sala nzambe obi mabino moko na ba biro na bino abima pe paraît que abima na nani na andaka paraît na bango abima na nièce na ye. Ça c'est vrai. Na wangani yango te mo sala sala nzambe yango na. Est-ce que na wangani yango eloko mo sala bomi penya les aïzoua. Hein? Lelo Mike avandi kimia, panya avandi kimia, mais ba Mike balandaka basi ya mbongo na ba intérêt.
yango esukisaka bango bo ozomona parce que Mike alandaki Peniel à cause de mokanda Mike azaki na mwana mamolangi papa Olange basali ba Mike ndenge nyonso apesi merci papa saka na mbwa papa Olange que son âme repose en paix na mwana bakenda kanda Mike na édition na so ibisa yo même moi si wana na ye mwana mamolangi alingaka misala ngade mais nzambe asali ngolo abali Mike akolanda mwana oyo Peniel à cause de mokanda nde Mike az américain Peniel mudi apesaki ye mokanda lelo pe baluki na kati ya Peniel abi makambo ebele amali Mike na basi ya basu ya bato azo coucher na bango c'est qui est faux na ba journaliste azo coucher na bango c'est qui est faux et c'est que plus grave abi akuti même yena na camarade ne bazo sala makambo ya nyamu taki yo musala na nzambe na o ya lobi nyonso wana ndingo yo mo mona vision est-ce que vous avez solo au mérité que o mona o nyonso o moni na mobali o moni na mwasi o moni na producteur azo produit de tout wana yo ko mona mo peza mamba solo 600% Peniel lobby 90% la vérité pona yi misala basai na kwa ni Peniel ndo bimisango te liboso to azalaki na bolingo na mobali na ye attention avec l'amour attention avec l'amour et puis bilobi proverbe 10 verset 12 l'amour coupe toutes les fautes tango ya lingaki ye akoyi ko bimisa Mike te quel que soit ko bimisa ete ako souffrir akoloba akolona bitumba mais ako bimisa ete so ko moni Peniel andimaki ko tika ndako parce que nga na mwana mwasi na bana basi muna na kolinga oya Goliath na ndako bana nga basi te même ngai mwana nga mwasi ko mona ye boye lokola doxy boye na moni nani abetio dibale kufi ata boti bana zumwa na nga de tika bana dibale kufi na kondima te ngai mo na betaka bango te ndenge na konti bango boye te bakoni boye bazwa ta ceinture ya pamba te mais yo Goliath te mama pe na betaka te ko swana ndezala mama ngai na motambanga mbanga ndena ngai mbanga na lobaka na wangani te muna ngai nde na mbanga na mbanga nabeta nakobeta te nakozoka Mike te parce que il n'est pas d'une na ba acte wasali à tellement fungo l'église non et non archifaux yango mo sa l'église catholique so ka zali sango il faut discommunier alors comment les kalango ba bina église non so na protestant ba ko discommunier ye akovanda akosu meste kino akobongwa loko église de réveil eza loko ya moto na moto ngai na salaki pe na ngai monna na opekisa yo kasi po sala bongo tiko ba o pe ya ngai mais ngai te pasteur assistant la ninga zali moswahili fiston basirien celui qui gouverne l'église mais loko eza yo kasi ya kolongola non ngala gère wana te papa la comparaison n'est pas raison ozomona pourtant yo moto yo vandela bato osala mo ba nini tobimisa ba vexer boy bato ba calculer yo pe mko ba ko bimiselo ba vexer ce que na sans tout qui vous a dit qu'il n'a pas Romains 3 verset 10 le personne juste devant Dieu mais na ko sala nyamu yote na za moto je peux tomber mais na ko sala bozobo baninga bazo sala te sala ngona nenga na kukute ko sanga kukute ko be sanga kukute na biyo sala ngona nenga bien non ngai na ko sala nenga beto ya bango ezali nzambe oya lobi Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose à son temps tango nzambe abimisi bango yango wana est-ce que moto na modèle o bisinga modèle ba programme ba zabulu ba tina na lieu de l'enfer ba programmer on en fait de Moïse Mbi ba lobi yele le modèle pour les églises plein boyebi Moïse Mbi makambo elekiao na yaki na sengo na zongi na mawa ola kise aminen ono de oyebi penza yo moko muna oyebi yango bien moto na za modèle alongo yana yo olinga nanga ye bato to babini olingo ndanga ndala sirene est-ce que ça non moto wana tala oyiba mingongo ba fere bana ngo ba mingongo so ba fali po bana ngo na yoka edingo lo bango ba mingo ba nzemo so ba passer ba misali utaka na monde de ténèbres ya utaka na monde de ténèbres Satan explique ka bango nzambe bazo ko sa ko me nzambe na banzemba kala banzemba lelo banzemo ni eza inspiration oya kala loko banzembo emba nini kembo na kembo kuna na lola mais oya lelo te banzemba fa Patrice kala oka mingo ba kitoko ngebe oya lelo frère Patrice ya kala
soki azoyemba papa osoka chair de poule ezoningana Jésus ne change pas. Jésus ne change pas osoka oalela ezali mawa mingi papa na ngai eske pende asolo lelo zela na biso eloko moko sikoyo banzembo oyo eza catholique okoya protestant banzembo nini banzembo nati baprotestant mosusu banzembo mosusu banini Yesu ndeko na boli osoka ne salo Yesu ndeko na lelo simba église simba kinki Voilà, Réma tindike la robe kuna. Réma tindike la robe kuna. Yo la yo mo téléphone ça gali kolobo. Lisa kota kota église. Confusion quoi munati ko mbrienge. La kota église na mola Réma tindike liango. Yo to ndike ça gali kolobo. Ika comprendre. Au moins les confusion ils sont dans quatre l'église. Batono benga mo modèle. Batona modèle. Ya solo pour une décoration Mike. Il doit demander pardon. Mais ça c'est lui pardon. Pardon, ouais, maintenant c'est asenga na peniel. Oh, il y a peniel basé sur tabi qui ba. Asenga peniel, asenga libota peniel, asenga bana nyos ba maman sur Congo, ba kolimbisa na sincérité. Atika koloba parce que ça fautif, les épreuves sont là. Motazo ça la sexualité na moninga mobali. Moi si abimisi, mais il a dit ça. Moi si nabimisi. Est-ce que moi ça Moussa Nzamba akolika betando ya télé quoi a clasher ba bondo a clasher. Bon, alors maman, allez mon l'autre zaki maman moko exceptionnel. Ba mosuba na maîtrise de komuna. Hein? Pona nga. Bino kwa ndengo na ko leka na ba télévision te. Apesa mikumbe pa Nzamba. Pour na Mike Kalamba ko zongele. Ben ndenge komi boye, c'est un peu difficile. Parce que tango secret bimi, bo soto tu bimi, bolingo ezakela kwa motema. Nakundi mata parce que Mike perd l'engagement na ye mais Mike a bongwam eza malamu te aka sa beste eza ko sisa carrière na ye pe Nzambe azo sepela te ozomona carrière qui toque église munene muna église na lobby famille présidentielle lobby à côté tu sais que dans la bateau ya mbarati tu sais que dans la bateau yo sauté ayamba bateau ayebi azo yamba bango o ba yambaka biso mosusu sengi odia tokuta na poto sunga ko yamba biso te parce que tota baluba te parce que sona ki moluma mena ke kuna ozomona budi nani pasteur évangéliste nani Kabunda Les président Yambi ala moluba non mukuna ta 5 fois président Yambi Mike Kalambai ayambi Mike awazaki frère ayambi kaka bango na bango mais batuka so président na tala na otala te. Or que ngana na loba koloba na ye. Non. So il danger na mboka papa, il faut profiter loba. Loba ngwa partir. Non. Ba koyo kate ba kobenga ngate parce que na loka pied d'échauffement. Na ko bisa vérité kende ko bomaliation na FCC. Mboka yekende bien. Mboka izo kende bien te. Mboka izo te. Ils kende bien. Mboka kende bien. Oni ba soda ba salaire zo mata makambo. Salaire matu. Suso mo ne salaire matu. Suso mo ba matu. Nini oyo? Quai de Lion. Cheval toki ya punda to de chien o basala esila tozamba mamboka te prophète na loba losko musena Nzamba ko na kaina sisa na Mike oba ba critère nani oyo nani mbi mwana mwasi moko abimia awa mamba solo ba réseaux sociaux ba nyama solo lokuta mais ndam ale molota mwasi akufita yebi yango nani réseaux sociaux to yebi yango ni non il faut nandima parce que na yebi bango tant que tu vas bimisa bango liboso bamona abisina ba Roger Baka bamona so ba détraquer mental les autres suki wa et puis ce qui est plus grave moi na moi ça lobi babota na ye moi na moko abombi na États-Unis balongeze mi 3 fois déjà 6000 makila critère moto na Zambia ngwa moto 6000 makila avortement ce qui est plus grave akatie ba trompe bakangi yango mais na babisina yo kanga ite akatie ba trompe soki famille on yo kilelo yo ba ke na justice. Pour moi, on va démarcher par millions. On a peu de preuves. Moi, c'est pas preuve. Moi, c'est pas docteur. Moi, c'est ma mission. Moi, c'est Robunga. Il y a Moutabimi sort à Salama, mais Bélé, Moloba, et au Bomba, Moutabimi sort. Nana Bimisangana. Denis Les. N'a moi, Denis. Bon, bon temps, déjà. Quand on a une association NRC. Mais ngai pasteur mususu pusaka mabete oyoki boko ba pété o mimi pe na lilima mususu alima mususu ndengeni kaso ndo te ate oluki pe pokuluka pe Moïse Mbio te ye Moïse akoyoka yo
Yo ndo yo kinzo moi mais akoyoka ngai yo bise yo yo bateti eza ba Moïse Mbi était bon Mike Kalamba yemba okoluke pe bosola Mike Kalamba aza na parce que ndo luka eta ke osana nzambe mabele ki bango mingi mais to sambela babongwa dans l'église loko beng seta yemba nani Mike Kalamba Mike Tyson azobetaka bato biboto betanga bana na kati église ngana zai ferme akoyo yoka mambo ezo dimana kati ne baza ba mbuma mabe tout muna bible ebisi biso Éphésiens na Bible 5 verset 11 condamner tous les œuvres effectuées du démon on doit condamner biloko mabe biloko mabe ko ndimela ngo pona ni makambo ndenge oyo ezali violence à la femme moi si soki alingi yo te muna soki osimbi kaka boye oyebi ko violer moi si soki alingi yo te osimbi kaka otobenga bashila rolo ben soki afundi oyo bakangi yo condamnable moi si soki olingi te kotia mosapi na litoyi boye te ya viole moi si soki olingi alingi yo te okoza opesa ta biso tia lole mosala non te eza viole nezango normal mosala nzamba na débat si to toi te ezali mabe parce que ne bandele ezaki nzambe asaki Adam na Eve basi mibale okolinga mosusu kolingaka mosusu okopeshe okolingaka mosusu okoleka mosusu wana bati mitano okolingaka moko koleka bango nyonso ti va peshe mo o kenene ozape makango mo libanda mabe te nga nakoza avocat bato te eza motema moto na moto o babiso nyonso tosala yango nani biso nyonso tosala yo nde mokolo nango biso tosala yango te no wangani te nzambe apambola yo kolobanga otanga biso te nga na bimakambo wana te libanda akozala te na boyi milioni papa kinga pato ko mabso na suka to moni pasteur Mogisho alobaki ke mukolo ba kobimisa bino ba pasteur bozo kana mambe ba bozo lo ba mambe bozo lo ba ngo sa contrôle ne peut so la respiration nzambe to bino mo bokoma ba nzambe pasteur Mogisho alobiki mukolo ba kobimisa matanga pululu samedi bobenganga na kosekwisa ye babilita ngo ti bakundi na ebiti pasteur omoni sa lobi omonyo mo peto kamu na bike respiration yo na ya papa muna ke bino mo bozo bimisa na bi ezo utala kati na bino na mutema to ezaka bino mo ka bozo créer ngo respirationoti pa kolo to zeli samedi boye plein eza Mogisho mo te pasteur Benjamin Akiao pasteur Yabio Dayo Lukao c'est la même chose qu'il a fait pourquoi pas ventiler makambo ensemble Mogisho c'est que ça a pululu mais aki maki na Brazzaville te pour ali moi kuna te pour nani kaya msanga bande spectacle wana pour na Brazzaville aki maki te pour nani combien est-ce que pululu là nani pululu c'est un comédien il n'est pas un membre de gouvernement ça kufa ba kufa été kifaya mais tu ko sala ventile pululu déjà ba saki autopsie balonga ki misopo tu ako seka pululu na ndenge nini misopo balongo lié déjà nzamba capable osala pour yo ndima bato mabe muna na nimelité mo mutalo pourquoi yo ndima makambo mabe non ngana ba yo tout ndima makambo mabe pona ni yo mo ndeti yo ndima makambo mabe pona ni na ndima ngo ndela bi bande ko bona Mogisho akufa asekusana nani asa musana nzambo do ndima te mi awa ba konti kombe ba kufa aya asekusana nani izo nimela nzambe te papa Lazare aseko kakene misopo na libumu era botopsie za kite Lazare akene misopo na libumu veuve ya nani mwana kufaki azaki na misopo na libumu balonga misopo non ce sont les escrocs batika biloko wana basana nzambe lokuta basana nzambe lokuta aseko sasa l'église ne batakufa kade comment l'église Mogisho batakufa aseko ça comme pululu anani qui est pululu azali mwana église azali na pasteur pululu il priait aussi azalaki wana oyebi bible ezoloba na mokanda na Jacques 4 na tanga yango chapitre 7 c'est bino mo mo ba vanti ba mbogo ba témoignage balobi boy soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable sans fuir le diable il fuira loin de vous OK parce que qui m'a permis na bino azali fuir le diable combien de bato bakufa kao no bande ko ni famille asekusana nani c'est pas lobika ndio po loba professeur so loba opesa biso ezorate yani kasoloba o election bozala to loba mambebele o mutakoleka boye esimba te est-ce que muna mutune sa bien la tangi yo kana bisayo nani
nayebi yo na élection oyo tosaki na élection non lobi tosaki na 2000 date oyo esalemaki bapusaki yango 1 yango wana de nabisaki yo nde tozokende awa bato misato bakozala na ntango ya liboso kpa shadai ya mibale kabila bimisa mbongo na ye moto aleka moto akoleka aza te moto akoleka si shadai me yoka nayebisa yo natangaki bato misato natangaki shadai natangaki Félix Tshisekedi natangaki non natangaki 3 personnes mona ezali kaka yo te yo mpe ozali journaliste moko eza ebele natangaki nani falulo ayi bato misato tozongisa video tika biloko ya pampamba kopelenga na mogisho te mogisho se mogisho mpona nongi comparaison ntango toleki nde nalekaki tolobaki mwana moko ya mboka kobima mutu aganyaki élection c'était Fayoulou. Mais tu sais qu'il y a l'équipe parce qu'il n'a pas encore sorti Kabila l'équipe Shadari mais moi te pelaki. Moi ça pour la prophétie. Mais prophétie ça on a baki ngona et là on est choix qui wana. C'est juste hein? Et ça dit juste na baki ngona ba bato mi sato bazala ba kadina mi sato ba koleka na katina. C'est to croire mbete. Muna ngana za motalo kutate. Ngana za motalo kutate, j'ai dit les choses que Dieu me parle de parler. Ozo mona ka mota sentiment te. So li kameza malamu na ko malamu, za mabe ya malamu. Conséquence to le kanango le parce que tricage ya makambo nza posa nzambe esalemi te nde yango tozokende kati na yango ntango moto azonga biloko ya babetise na kosekisa bato paluka ezalaki mpe ye moko te prophète mosusu Ezekiel azalaki anamonaki bivide na ye o baparence ya pulu bandima na kosekisa ye mais koma bino baaventure boko. Merci prophète ngefa tokomi na suka, merci na mama Meje na Roni souvent na kati ya France obema soutenaki nga, merci na kobosa te mama Emilie Nzemba motema tous pepele ya mbeto na pesi mbote, merci na bato nyonso ve na nga Charlie Ben na Lille wa mo ve na pesi mbote prophète ngefa tokomi na biso na suka message ne kopesa na bana basali na nzambe nyonso o balandi biso par rapport ya ba prophétie par rapport ya basali na nzambe ba mo tambola 3 basi 2 basi koboya basi na ba o bazoyemba ba mo sabe église. Bon ngana za dignité ndenge Romains 14:4 zo bana juger bango. Romains 14 pe verset 10 elobi biso nyonso toleka na tribunal na nzambe mais tomeka kosala mwa malamu. O tozo sala lelo muna comme la bingo moto pasteur prophète comme son parce que moi image ya ba venturier image ya escroc image ya miibi donc eza malamu te même sangwa na valeur lelo sangwa na valeur lelo par rapport à biso ba pasteur ce que nous faisons c'est faux mais na quoi peut pas pasteur te ba sero ozo mona ba linga biso bango bango ebele na bureau na ngai ebele te na kwesama te parce que petit na ngai remi bo bazaka na pisa bango na ba kota na bureau ya nyonso kota na bureau ya nyonso na ba osa bureau chambre na salon parce que beza mabe papa bureau ba chambre na salon pesa ba passer tout ba na bureau mbeto congélateur bureau tout là soka du moi petit mouna ya suba yango ko basa pembete ba na puberté mikolo ozomona tango ya nzambe azwanga na boyanke nzambe azwanga na yuma ta azwanga na clair na boyanke nasala makambo tu wana ozomona pembe nyonso na obangisa eloko te moto akobangisa ngai eloko elembo akobangisa ngai te yango mona asaka bureau na ngai sa nini tu ozomona mpo na banga nini bapeti wana alors message oyo ezali bobenga mpe bandeko na bino oyo ya basi matoi bango mpe baprovokaka basali na nzambe mingi ozomona ezaka mosali na nzambe te baprovokaka ata ozoboya azotingama soki omeki sango ekei oyo alobi ezoyebana te yango nabaki na exode 20 verset 16 bafaux témoignage eza malamu liboso na nzambe te mpo na kongo tozali ni bosangani bolingani toyede mboka oyo ekende na baorganisation te mpo na kosuka napesi kaka semaine na lokali osala émission na pasteur John yo vandi ya pasteur John ba John na ba John tosala émission bongo na John n'est pas pasteur adune kombo ya pasteur mais n'est pas pasteur mona ngana kolingo zela ngai pasteur ko la il n'est pas pasteur et ça théâtre l'église soka te la babiloko asala kana moi non ya ba ironie non moi c'est la Bible la parole de Dieu toloba jamais John avandi na babiloko asala kana moi c'est pembe ne moi c'est subaka non moi subaka non vraiment vraiment Satan te Toli a pété n'a pas ce verset biblique 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu, il faut savoir que le monde entier se possède du diable.
hein diable akolata moto bato bakoyoka ye te to la pete mais ça maté à moi pete lobi bo bat ba moi maté touche tout bat ke bino terra moi je suis nalobi bat ba comprendre non bible fi maté ya makasi po bato babika bato batika kobo batika moyibi batika magie ba epai na nzambe la repentance babanga nzambe dédicace au kabon ozoka hein yo esanga kamba John ba imuru moi je suis pas ba imuru papa bana na zana ngote moi c'est un homme de benga ngai baka bino bote benga baka côté ngai côté projet ba ko yoka ki lisoni loba ngo ko po loba te na ebite na monite na ko beloko na monite o monite loba ndeni na bato ba ko ebisanga na ebi yo contre baka pona ni nada contre yo mona oyo ki bala kiso boy bala kiso loba te problème te bala kiso yo to bana na mission bien to suka mabe parce que mutu na ngai no ya yo ko kanate parce que yo bana bo baka sa ni atanga de lesi ngala copine de lesi te bala kiso mamba roger baka bo ba bike boy oloba te baka sa ne loko te bazo ko sele makamu okay kese ke banani pe ba wezimbi ba ba sala ka yango ya solo po basi na ba ba ko sele ba ko se de peña la lobi vérité yo bina boya vérité te ponani okay comme manga la pelengo nute muna comme manga la pelengo nga muta pelengo nute okay yo na problème na roger baka baka na problème na okay benga ne baka to bani na bio na baka tenga na copie na baka to so na baka to pe bima ki to bima we ba mona ke bakanga ke ba lobi na baka ba akangi mo sa na boloko baka ke ne boloko boni boko yo to banaka bien to suka na yanga sa prière ngo simaka te Gochebele to boki Gochebele Gochebele roi d'Angleterre zonge etalio boli wetegela basala nzambe ni bana ko bana tala muna ko de la jenga te muna tikala ko ne mission malamu siko yo to Gochebele mabe pona nini pona otika la be kumsunga na bwaki obite te na bwaki te na mena zonge Gochebele mutu nanga siko mabe za bolingo ntere tika bilo mbula sika makamba sika okay mbula sika makamba sika to banda na ye to boaki Gochebele roi d'Angleterre mikolo ya komi ouais solier check aolembese yango karezo makaka sika Gochebele mwana mama olembeseka to pesi mbote na mama na ngai mama momo oya leki basi nyonso na kitoko mama edoxi kola pambolo mama na pesi papa ngefa les plus grands oya leki bambali nyonso na kitoko na bogar na ba oyo nzambe pambola yo na pesi mbote lisusu na Adam Kunda sécurité na kati ya Zurich grand maître na 12 diplômes ya sécurité 12 diplômes ya bibotu alors aboy ko ya awa bengi habite mboka za sous occupation na kwa pas obeta ba généraux na baton so ba robomai ko la pas c'est vrai il y a mon simi sécurité ya mindele penza na kati nini ya Zurich na pesi mbote na CD maître CD na français ko la pambola yo ko la sunga yo bale na kati Italie likando yonde kolo makambo kolo forme mabanga na pesi mbote kana otikana sitsa muna pa na divent boso za rabo ete na pesi su mbote na ngai boso ndo pesa ka nzambe mais comment on va ba likambote bible pe bisinga kana na mukana nzambe Romains 16 bon pesa ni de kotimbela te te na bi Romains 16 di point pointé en mbote ngala criminel pesa de mbote te na pesi be kabila mbote okay na pesi shada mbote pesa mende pe na pesa bango mbote na pesi pe parce que olukai makambo na lo ba vérité alors na ko pesa mbote na ngai ya suka na kati na mami bomolo yebe 50 chokoli lokola pambola ye et puis na pesa sumbote na ngai ya munene et pas ya otobengi ya toto de Panama kola pambola yo mama Brigitte mwete yonde makambo nzambe pambola yo et mbote ya suka na ba diaspora na pesi papinge fa le professeur de la SAPI ye azali muna papinge fa netera di boye omoni ezo zote parce que yo pa na poto moni poto na poto pesi malini mais soko la ka sapata tilk to ya chinois mais makwa nebe na okutana kuna data ya biloko na zangu na pana bakingela oyo te papa oyo ba x papa na kate osa na ngote papa boyo kango ba ti poto na poto yango tushi ote professeur kola pambola yo na okile de man zoya nzambe ve pa mama nzambe ko mambangu parce que kolo a pambola et te na suki sambote ya suka na bi moto obwa ka mikolo zo sombelo mutu na so pesa mbote yo za toujours contre ko bande ko na ngai te muta sombelo mutuka na ebi na pesi mbote na ngai
na gram okenge Sokoko. za pangsane longina Bana poto ba kabela na bonso ngefa te po ngefa millionnaire milliardaire mwana ekanga ngenge pipi bibende oyo tolobi na ye Laurent Sokoko. ntula nina bengai 6600 volts simba munoka nani wana Laurent Sokoko Musana nzamba continue libanga. merci Désolé Sambo, désolé Rome boy muna soki oboy ozwi grenade ngaso na liete la boy na ngai zolo na yo keno panda na Rwanda na mboka na liela ngati la boy na ngai po na liela ngamo ngozwa ngai numéro na ngai WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41 vous avez sur na 00243 81 877 26 78 que vous avez sur 00243 99 99 42 937 la PC Didi Lipumba yende à l'équipe journaliste nyonso hein to banganzana yende numéro 1 la PCP Mouna Cédric roi de Makembese yende makambo mutu na iba vérité moi c'est à Pembe yende makambo kola pambola. Merci na bande ko tu balandi biso Onésime Bahati na pesi mbote merci na moto vema simba ba image au monter Christian Touré Mukendi Bogar na Loketo ya da Bogar na Loketo monter na biso merci Bogar na Loketo on s'entraîner Bogar na Loketo monter na biso merci na Malolo Lorista Congolais ma même Milinze ma monter ma tous pepele ya Mbetolo merci na ba chinois tout oh soutien na Karine Mokonzi merci na bana membre et tout oh balingaka biso na zone déjà boulot yango mosala yango dans mikolo bonozwa biloko asika ndi na yela rabino kaka bosepela ano vraiment année ya succès ana mamebele nzamba kambola batu balingaka ngai merci na mon boss monsieur Didi Lipumba ngala mi dokutani malasini. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car
le travail des professionnels. Eh, que yo! Oui! Congo France. France.com, site ya Solo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com.